mais langa makasi me ba boka la biso mai ascensoir na hostie na bréviaire to kotina kata mutuka cimetière Kibanzeke na voiture et disparaître mais na se sentir na za côté les mains et bosso ya cimetière mais na moni 4 squelettes vivants faut qu'on l'accès mona nzambe comment on peut sans nzambe mais ba misuba iba ko sala ngote moi j'ai appris ça que deuxième monde ce qu'on peut ça gâter ba on peut ça ote ba ko se ba tromper ote une toujours le kota stopper na ko kota na ngote mala mona porte fouami sirène mo ba bima madame Tania de lay mala moko ache sin oyo ngape dache sin wana bango sank batikali babisinga kota babisinga baluka pesa mkongo na yo ndeba ko zwangai tonga 10cc ya makila na colonne vertébrale anga la drapeau à Israël tous les drapeaux du monde pour drapeau d'Israël ça va enza Israël ça va enza mais drapeau na moté sans réfléchir na belo ka boso na pesi bino famille nanga na monika na tableau bon famille bimi ba beta maboko makasi mbamba bi laksa no boko no mobile na chibo bakatanga ni boko musabi pa livre ani fungo me ngo boko na ciné et kana mobile mope mwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolabie mapapu masopi mafuta tokokisitana olongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa ouette et son bâton nous rassurent. Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue déjà sur Nazaréen TV.com avec la princesse de l'Éternel, la vôtre. On est ensemble, il n'y a pas de souci, Christ reste le même. Je ne suis pas seul, avec mon confrère Richard qui est sur ce plateau. Nous allons recevoir aujourd'hui le pasteur Alpha avec ses grands témoignages. Il a expérimenté ancien catcheur, sportif, occultiste, donc tout au boulot, au Pesakana Monganga, au Pesayema. Enfin, Jésus a gagné, il a récupéré son âme. Aujourd'hui, il témoigne. Nous sommes dans ce troisième partie. Il y a témoignage, restez branchés, vous ne serez jamais déçus. Je dis déjà shalom au pasteur Richard. Shalom, shalom, Queen Mother, shalom à tous nos téléspectateurs. Sinon ça va? Très bien. Toujours chic, hein? Dieu nous fait grâce. Bling bling. Zalika Mangolo. Gloire à l'agneau. Est-ce qu'on peut nous balancer un élément pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Yves Bolofa, Michel Fayoulou et Alain Kiakala derrière la caméra. J'ai dédié ces cantiques à Papa Guilabala, Maman Lauriane, Maman Louise, depuis l'Afrique du Sud. Je vous aime beaucoup, je vous love. Pourquoi pas ma soeur de tous les jours, Nikab depuis les États-Unis, Maman Betty Kokelea, Papa Théo depuis les États-Unis, Maman Madeke Bani, Maman Ami. Aussi à Maman Foura Tabo. Écoutons ces cantiques pour la gloire de notre maître Lusako Mokondi, Nathalie Moussibou. À vous.
songa la Eli. Okay, toka mwana. Nazokatela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? nabeti ko maboko namoni ndeko sa telemi la pene nanga namona pa porte ya lipango fondement mais namoni ka muta telemi mais azalaki na mona ba ko bazoka ba boka ba tima ekota milanga makasi me ba boka la biso mai na ascenseur na hostie na brevière to kotina kata mutuka cimetière Kimbanzeke na bati cimetière Kimbanzeke bato bele ba konanda ba cimetière Kimbanzeke na commune district ya Changu ezaka na roko moko ezalaka wana bakambe balukaka nde ntango tokomi wana kamesa lokoli baluka naye komona bango 4 base disparaître na voiture et disparaître mais na se sentir naza kotelema liboso ya cimetière mais oyo eza cimetière ezalaki lipongo moko clôturé na 33 clôtures. Mais nous avons 4 squelettes vivants. Batelemi Apocalypse chapitre 7 verset 1. Aux gens Solobana, il a Patmos. Bateau ya monaki. Mais tant on a mi balé basalaki lokola bakumba melinga. Mi balé baboyi. Alors mi balé on a comme ensenga. Malamona mona porte fouami, Sirène Moura bimaki na madame Tania de Lay. Tant madame mona bimi asololi na bawo. Tant maman nazo bima malamoko ache sin oyo ngape dache sin wana ndena fongoli le boko nanga étoile bimi et pas fongoli le boko étoile bimi to sali connexion avec moto babaki akoyeza kinga pour ça déjà préparé banani bakoya ndé alibisi les squelettes wana bango 4 bafukamela na ye 5 to fongoli to bandoko. Donc, ce qui peut comprendre déjà, les 4 squelettes, tu vois, les gens là, sentinelles, les gens là. Sentinelles, oui, on va se contrôler les 4 points cardinaux. Alors, tu comptes qui tout cela qui moi marche, tu vas dire que les gens qui. La 4 cimetières. Le temps, ville, beaucoup, jamais vu. À l'époque, pour rester dans le quartier 1, mais on a ville, beaucoup, jamais vu. Alors, tu vas dire que papa. Namona tuteli na bureau à liboso. Bango 5 batikali babisinga ikota. Non, balobi awa vo le kafo otika semence. Semence, et ba ibisa ngade. Babulta yo ndo za semence. Natika semence. Mais naibi importance na ngote. Oui, exactement la gens musu basa nzambe musu ma basa na semence. Basa la ngo bien. Mais bamsuni de balekisaka. Il faut qu'on l'accède à Nzambe comment on peut sans Nzambe. Mais bamsuni ba yeba ko sala ngote. Moi j'ai appris ça que deuxième monde ce qu'on peut ça gâter pas on peut ça ote. Laissez faire ce qu'on peut ça gâter à on peut ça ote. Ba ko se ba tromper ote, yo tozo ni kota. Stopper na ngona ko kota na ngote. Yo to ni kota na nzela wana na stopper na ngona lelo ko kenete. Eza ofelete. Ba ko se te que deuxième monde ba sala ngo fele. Non. Laissez faire appeler ça la gratuité. Mais on appelle ça gratuit.
un seul moto apesaka gratuit eza nzambe na tuna question mona barépondre nga neti lelo bana biso tous les deux camps balukaka bato bapesanga na réponse neti lelo nani bazongisi réponse oyo tolaki maleleki oui barépondaki yo balobi babi tous les deux na camp ya nzambe na camp ya satan te ka nzambe ka elukaka satan alukaka motu te plus jamais okeno yo ovandi na ndako pena mama ovandi tozwela motu mbasu ndenge ozali na moni ozo kozwela moningano mbasu satan moto abengi yo ovandi obinakende kozwa magie satan moto abengi yo te bakendaka koluka magie nzambe nde moto alukaka biso dekaka oluka bato te misifa azalaka na ntina bato te so azalaka na ntina bato ndabomaka bato te mais mpo alakso azala na ntina yo ntango afo aboma yo me nzambe babi asepelaka na liwa moto amasumu te ye nde alukaka bato merci bana nzambe ezalaka parenthèse mpo tokokanisa bolongola ide wanaki lucifer alukaka yo mpo soki olobi lucifer alukaka oyo yango okendaka yango te alukaka te yo nde olukaka ye mais stopo lisusu wana kokende te azokende mpo aboma yo mbala moko bosali marche bokomi tikapesa bango semence nini nango opesa balobi te lukaka na kati ya nzoto na yo babisi ngai baluka pesa mokongo na yo nde baye kozwa ngai tonga ya 10 cc ya makila na colonne vertébrale baposta ngo tobimi tobandi kokende papa deuxième barrière balobelinga même liloba ya semence nde wana bolimbisanga mpa na nzambe na kolobi oka napesaki basemence na biso ya mibali baproduit na biso napesaki bazwango batiango na kati ya kalisi bomonaka soki tokenda mpa ya bandeko na biso ya bakato ntango babetini basisaka kolisa biso nzoto soki ya nani bakendaka babalukaka batiaka babomba yango na armoire moko ezalaka wana bazwi baconste yango nde toke na 3e ndako tokotita tokomi na 3e ndako eloko le j'ai remarqué ezali kaka bakiti mais ezalaki na tous les drapeaux ya monde tous les drapeaux ya monde nde ntango tokoti wana bango bazotikala kaka libanda na drapeau ya Israël tous les drapeaux ya monde bongo drapeau ya Israël ezalaka ya nzambe te Israël ezalaka ya nzambe drapeau nango te soki moto amoni drapeau ya Israël ya nzambe bamettre en épreuve étoile babenga étoile de David les étoiles sataniques bongo ndenge bato batiaka mona kata l'église wana batiaka basentiment akende mpe Israël yango te wana basentiment ezalaka bango yango okende na Israël baobati na barabel baévolue tokende mbala moko ntango tokoma badrapeau tout nga mpe na ye na drapeau ya Congo na fandi à l'époque c'était par la RDC Zaïre drapeau ya Zaïre la lettre Zoba Z dernière lettre alphabet na ye na fandi etaki Zoba na ye na fandi nango bato bakomi koya bandikoya mais ezalaki na mesa moko ezalaki na livre moko ya monene bakomi livre Pentateuque de séjour des morts kombo bakomaki likolo batie ekeko ya 6600 volts puisque leti batie wana namoni moto moko aya afandi wana emese la convo comme ça deuxièmement na gagné d'Algérie babengaka ye Viara Kamapondo avandi wana Viara Kamapondo azali kolo mpenza ya esprit eza penda ya cher anose ayeba avandi wana abi maintenant tozo yamba nouveau candidat waye biso tokopesa ye nyonso tebiti soki ya kopesa biso te alexi ngai bon biso tozopesa mituka balobi ndako ya liboso olobaki te ndako ya mibale olobaki te mais awa fo loba po awa fo signe
Nous on a le baguette, mais la pesa qui a le baguette. So aba usenga sunini. Azo là-bas. Donc tout ça, ça se fait la nuit, pendant qu'il va te parler. T'es boutou. C'est ça qui n'a boutou. Nanda on a vu papa va y dans la chambre là ya. Ungia munene. Mbala moko. Babisanga to peso mituka. Acheka loboko bona mir na moni mutuka binya. Ndaku bilamba mbo. Mais yo na soko pesa biso nini sans réfléchir na belo ka boso na pesi bino famille nanga na moni ka na tableau bon famille bino Ba uzara wazaki ulala na ngalo pana. Ya bangoto na tableau na lobi un jour l'endimi na kufa na zo maboko pamba na kuma esclave ya Lucifer. Namoni ba seka mama ba beta maboko makasi mbamba bi laksa loboko no mobali na chibu bakatanga loboko musabi pa livre en fond mais ngoboko na ciné et kana mobali mope na suka mona na kata cimetière namoni pinda abeti na telemi wana ndenga telemi akiwana nana tuli mais comment se fait-il yo oyena mutu utiki habité moni makamu nyonso bakotaka ngona petete lokola souci ezalaki te boyebi ezalaki te nakoti nde bayaki kobatize nga na makila apesi nga hostie na butu wana beti abatize nga na makila apesi nga hostie nde funa banda kumu. Est-ce que la cimetière makila ezalaka nyonso ebimaki na mpa na ye kuta otuna nga te moto oyo tobezwaki ya sensoir. C'est toujours comme dans le cimetière. Tout est là. Ok. Malamoko tango to fandi. Mais tango bandaki ya papa tisanga to ya hostie asala ki prière moko to benga ba santo hein. Santo Richard. Oka ba peuple ba lobi zala na biso. Santo André zala na biso. On s'entend bien dans le livre Lévitique, chapitre 20, dans verset 6. Totangi Lévitique, chapitre 19, dans 31, et puis c'est biso tobenga ba santo wana. Soko tangi pinga Lévitique chapitre 20, otangi Lévitique 26, otangi Lévitique 19, 31, et puis c'est biso. Nzamba lobi na mutu nyonso azosala prière wana. Nzambe bazarane contacter. Ok. Obengi. Sur ba bengi sur tama zo beta prière wana. Omona koko moko bimi na kata zamba. Ayi place to salaki. Oh, mama so tali nzoto mutu wana okima. Mun ba koko ba ko ba 300 ans. Ba siècle. Nzoto ko ba ezei. Omo bele no bozo kita. Manga na tumi toyo ka kuna na ba tant que dans la Bible, biso mikolo nyonso tobengaka bango bazala na biso. Nzoka bango bazala pena bato bakufa na bango moko bayaka. Bayaka chaque jour. Koya na bango, kolia na bango lipati. Ndena vandi abisinga otanga awa. C'est que chaque jour nous sommes obligés de aller au cimetière. Donc chaque jour, comment est-ce que tu as dans la cimetière? Ça fait autant combien des années? 2 ans. Il y a beaucoup. Mais la il pèse à 2 ans. 2 ans normal. J'ai fait 2 ans normal. Autant. De 10 ans à 12 ans. Autant. Na kindaka classe. Mais non, moi les choses qui. Oui, na soy ko la ndenge ni siko ko bomba moto. Ndenge ni ko yiba moto na. Mais olobe ki papa alfa tango zangi na bomba ndeko tangiso. Ndenge na osala mabe. Siko na ko tanga tango na bombo. Wana ezaki abutu siko nazo tango connaissance siko nazo zwa. Naza siko moto vivant ngamoko. Wana ezaki na kati ya bomba mama. Après
atangisinga mayela butu na likolo na bimi sikoyo bado pesanga ona osala expérience osiko na bandi siko kosala mosala na bandi siko kosala siko mosala alors na passer des stages premier stage toboma mwana moko na nzela maloba mama na ye mwana yibaki soki nini alors mama bandi kofinga bolembisanga mpona baterme nyama ngulu mbwa zoba kizeli okufata okufate kameza ata kameza yake etuta yata tuta okufate donc skelete binanga oloki makambo mana lobi kamena oki amuta tala mona malamu na moni mbwa na moni ngulu na moni ebemi asko tande to saka skelete mba moko bongo muto azana velo les mythes et ça m'a clair donc les mythes on va pas traverser avenir mobimba donc asilisi maloba wana nyonso biso pe to enregistrer maloba wana nyonso donc tanga zo linga sisa ka velo na ya bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre labino, moi, mon tio, dans un agence, mon boy, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Tuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé comme bazana niveau qui chasse même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Obungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, na mbongo shingongo. Mon ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Tout est mal. Nous tout cas, moto te na vélo. Le vélo est bon. On a pris. Tout est mal. Il peut y avoir des cas là. Deux jours ça m'a fait avoir des cas là. Azongi les places tous là. Avec mon nez tout ça là. C'est simple. Gabiza trop simple. Abiyo pour ça là on garde wana. Alors tu pousses un peu le bosso. Parce qu'on a créé une discussion, il y a bateau ni balé, on t'a dit panza longia. Alors par contre on a demandé c'est panzai. Bala mon quoi le côté kalibanga. L'envoûtement.
Donc l'eau du sol à ça côté là-bas non est-ce que pas dans Zambo quoi ça commence à côté là non tant que tu as fait yo zo on aventure oui pas tout nous so bazana l'esprit na baote parce que to iba kala so bazo bunda mo bazo kama bakabwa mo ka terme bimana kina so bandi bana ba éviter mo ba babu biso to kabola ka basis ko maboko bachango boy maboko ekatana na bate maboko ekatana tant zo lo badika faut ba contenir abatu nyoso bazana na l'esprit na bango so on yiba moto ko lebelo kote pour dozali wana tozali batu na batu ba ki l'esprit na bango. Alors c'est comme ça, nous avons dit que nous sommes des temps où aussi ça nous sommes, fallait na sala voyage, on a quitté na Brazzaville na Sibiti pour que écouter un grand maître. Pour n'attendre déjà 2 ans alors faut na que na Brazzaville des grands maîtres faut que tu kuna. Pas stage ça combien de stages? Na sala qui 4 stages. Stage au Malibanga. Ya au Malibanga. Ya au sasa mituka accident. Ya kuiba na kata wenze. Ola multiplication biloko za biloko abike. Ya kuiba na kata wenze na nini? Au moni tamtoka kalomona na grand marché 12h cookie. 12h batezaka 12h to serment 12h pour la heure moko boizaka heure moko shombo boizaka. Mbongo na kata wenze batu bakoti mais batu batekite. Tebaka boulevard du 30 juillet ce qui met des coquilles moleka na boulevard ezate camion embouteillage. Mon embouteillage batuti muta kufi. Est-ce que l'embouteillage muta kufi? Donc nous avons zandu batu wazo côté belele. Non, ezaka na temps oyo ya on baki na kendaka stage na salaki 6h, 12h, 18h. OK. Il y a pas heure de pointe. Et là comme on va manger au salon matin. Mais bango pe bagoya, heure bagoya rapina ba wenze. Bayaka, là on a bango pe bayaka. Pour se nourrir, pour vivre ambiance ya sama bele. Ya on a ba sirène bele ba portera ba kombo ya bato bazana muki. So iba ndengeni. Na troupe na kamba on a diko iba. Tant bango baye, bati distraction. Beaucoup plus que Nathan a joué l'esprit à Charlot, l'esprit à Tintin. Aïe, au monde où la distraction est contre Nakata, donc on a son esprit, même on a nzambe, attention sur la nzambe, on a pas musulman, pas kanaka, la maison n'a pas de ensemble. Est-ce que Charlot a un esprit? Tout est des esprits. Oui, bah il faut carrément. Bah il faut carrément. Bazo distraction on va côté esprit t'intéresse à l'esprit Charles Azali. OK. Dès quoi yo donc na côté pe na wenzi na sali papa na discussion na sali envoûté wenzi pe no nga wenzi kombina lo yenge na se bomala na zo ibaba mbongo na ibibilo kwa kolia akena mo na muto tali bembe bongo zaki kolelea kana si. OK. OK Brazzaville. Na Brazzaville on a kendeki azuma swa awa. On a côté na kata maswa. Tukumi na kata mai lisi fera jenga funa sala semence ya mai ya okata nango Brazzaville. Merci, je pense qu'inviter na biso a commis fois me la paix moi mai. Parce que ceux qui te disent qu'il y a des moulins mingi, comme à cause de tes bilogos, il faut esprit na épée à la calme. Mais tout combinant on a ma question pour te quitter. Tout ce qu'on a pour voilà. Il y a une question dans la une manière. Question de Bosso, la mine a posé aux alliés parmi les bateaux qui sont dans le cimetière. Na témoignage j'ai oublié au service dans le cimetière. Le na témoignage na oka kolobaki eza na bato bazaka fabriquer aza mutu te dia ba fabriquer aminisie est-ce que bato batekaka biloko na cimetière lelo koma mutaki kuna mutu kwanga na cimetière bendo na cimetière liboke na cimetière polu na cimetière yo ko koza mutu lekana makambo wana eza malamu to eza mabe bon nakolo bango te keza malamu na mona ngo mabe biloko sa mangana ba cimetière Afrique
namona ngo pe kana Congo bande ko nga baza na poto na biso ba mona na ba cimetière na bongo so ba bi bazo teka ba biloko ko lia liboso ba cimetière eza bien mo réservé pour la batoana to pesa ba mo respecter tant to sala ngo to pesa ba mo respecter tiki mtu mama banduli ya kwanga banduli ya mbisi ya mama eza bien mo ko c'est la ba cimetière nyoso a part cimetière de Mbeko na kamu pinzake mais la cimetière ne se tire de Mbeko qui après intervention pas quoi là so pas de choses comme ça ça va là nous ça nous sommes petit peu pasteur alors allez le tout ça va te na bi dans son marque et pour moi cimetière ça a kitoko bila wale le melaki désolé ya ka bible ka mon peuple il faut des connaissances pour to lire ka nzamba wazanzamba mawa mais ils ont des moments réservés pour la bande de connaissances. Le jour où on a entendu madame Penzako, à ce moment où on a cimetière à une on a pas na on lia ngote on kota tena banzo mana akena malanda kuna bango monsieur Samuel Nzambe tout est sanctifié par la parole. Bon on me connaît les on me peut-être des inconscients et bien on peut-être na on lia pour la moment que à l'outil de la cimetière à ça la parole on a fait pas la cimetière on permet la message que je peux donner que sanctifié permettre non, il s'abat dans la ok, deuxième question avant de donner la parole à la candidate. Je voulais te poser la question, c'est lié par rapport à la sémence. Au début, si sémence scénario, il y a qui n'ont pas de PC. Bon, souvent on a dit que tu veux faire un témoignage sur le PC, bon, comment tu as sauté. Mais est-ce que le mot tu as pas ma fille a 28 ans pour le Elvira, moi, c'est tout comme ma case. Calculer la liste faire des gens au petit après bon la beauté comme on dit à l'Inala ou bien pendant que vous êtes dans le moi la beauté na kata maisha mais il y a des séances pour nous ne permet pas que la beauté na lobi no nganga wana yo seki ba mama nanga lobi muto aza muta de côté. OK, j'ai compris. Tozongana no atoko ba eto tiki biso dans le noir. Président, il y a tant à y a pission beauté. Ok. Avec la pission beauté, vous savez qu'il est sur le commentaire, vous savez qu'il est là. Té, après c'est le cas en beauté. Vous savez qu'il est sur le là. Té, après c'est le cas en beauté. Azwa qui n'est en beauté, wana. Konzoelo koza un peu différent. Alinga ka pour féliciter nga. Na ajo na zaki na musalo na ça. Na musalo na da kosala. Qui tant nous sala biloko wana d'ailleurs peut connaître makasi na bakonzi on le bien école on est quand on makasi ba que nous allons surveiller mo ya mettre ko ya cho tama yaka alors obi que tant mais so kuna bosse na so likakinga aibisinga bien na ye pano ngabe monde ko ina udiminer asa ni 3 mois akufi. Le temps où nous avons initié ma capacité, azali naza initié ma capacité mais naza na bateau bazaki ko protéger nga. Bana. O bazaki ba mettre nanga. Nga nazaki envoyer au moto à choisir nazalaki. Donc même dans ça la likambo nazaki live mais ça ko ba biso so mo na so kazo vimba mama nazali. Nazaki na bateau pour la bango zakaki na yeba makambo na ko sala très bien. Mais tant que vous avez sala que akalenga nous allons protéger. Et nous devons nous sala ma belle n'a pas protéger, nous devons protéger la. Biso sala ma belle nous allons protéger la biso. Mais tant que vous na babuto à nos ozonga, on le bela ba parents l'autre. Non, attends, comment une question na mise à qui par rapport à mimi na babuto wana. Siko comme que ça là na bana ça sur la maman mais ça la moto comme ça la action qui na la cimetière na moto qu'est-ce qui s'est passé là moto wana yo qui na moto na yo c'est que vous êtes là dans la c'était l'esprit qui sortait et maintenant tant la kendeki na ciné parti na ye maintenant l'esprit est comme kende classe et na on va nanga na vandi kaka na kanka misubu esprit nanga à quelle classe. Moi, je me regarde comme ça. Na vandi ngaka boyo. De tout pays na musika na ba na biso na les étudiants bon maman. Tala na ba métro voyage tout le monde en quatre. Yango moni soko ngi mutu bien te utamuli na yete ko kipe makamisa osala te na vie.
bana nzambe yo za nzambe te nzambe mutaza nzambe biso za bana nzambe so za l'esprit na yebi ke papa moko a toboma ye toenvuta ye kaka na makambo etali kosimba c'est-à-dire toki na posa koboma moto tosala ndenge ni po toboma moto tokoti na kati ya bisi camarade wana aza pena moto mais fourmi azotambola na nzoto oh ce n'était pas fourmi c'était une personne une dame mais tokomiseka fourmi alors ntango moto moi biso ozasomoli eloko e papa Richard est-ce que zina mpukulu eloko okomiseki est-ce que zina mpukulu te na lololi yo eloko wana otunile zwango zonzi là aussi c'est trop méchant, on a aidé un peu de manette. La monnaie est la banatouille, il faut lui demander la permission. C'est ça le mal. Il y a un taou à Zanamo. Est-ce qu'il y a un peu de cas pour le malheur? La place à l'outil. Papa, même c'est que la question est ce qu'on t'a posé. Amen. Autant que na butu mingi. Ba yembi ba lobi ke butu to na makambo ebele. Tabi ko biba nzembo wana. Butu ko ma makambo ebele. Butu to na makambo ebele. Bando ki ba lokaka na butu. Ba nani basala ka na butu. Ba butu yo bimi. Est-ce qu'il y a ba bilongi yo okanga kikola Isabelle. Bon, pour le moment, ils ont un belé. Donc, ils ont belé. Parce que nous avons un banga. Babolo. Mais, tu sais, on a kaka. Pour toujours un comment on va être au Kanga. Oui, tu connais un kaka. Pour le moment. Non, juste que place to za, na ko ta place to za ti a. O liboso na to komite ko tanga teme. Ba oyo ubanda ki panda na libomo. Tu y a ba oyo zo ibake na monde ya politique, na monde ya musique, na monde ya théâtre, na monde ya au monde ya politique na minute ba sympathiser baza souminité. O bazo baza bato asika. OK. Donc biso zala ki ba cotiser na biso de bazali belé ko bomba te bazali même chose comme na chef na biso ba chef na biso wa bazo mais kana na kodele bazali na biso lokola ba ne reste aussi ces missions ko commander à mona zongeni nata novia oyo aza mikolo oyo aza akufa azali a évité naza une question à poser indépendant actuel OK allez-y indépendant muta koti bato lokola ba gauche gauche droite voilà niveau ya ligne ya comédie comme bapeti oyo bakoti lelo bapeti oyo me bapeti oyo bazoloba oyo eza ebele oyo bakoti wana mbenge nakomango entente reposimo na émission na okokango te. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Papa Alpha, numéro de téléphone. Napesi bana nyonso mbote, napesi papa nanga molimo l'apôtre Bilingando mbote na nzela na ende na yebi Yesu o nazolobela église Misumoza na Njili. Napesi madame nanga le pasteur Lissi Mbote église l'œuvre de la croix de Jésus na Matadi. Nazopesa biso sur numéro de téléphone nanga napesi bato nyonso bameka ko benganga Mbote plus 243 89 140 68 24. Merci beaucoup d'être au côté de Nicolas Goya. Il va se convoquer. Ah non, il va se convoquer. Mais la télé va se résonner. Vous dites que ma camarade va se balader, va se pumouer.
okota na kata biso moni bato mosusu baosolola na mutu nzoko bafaze mpena na kata biso ezomona nzoko na mutu nzoko aza na mutu te omona fourmi mo azotambola mutu na chemise yo moni fourmi nzoko aza fourmi te c'est ce que je suis en train de réfléchir mais j'ai dit le monde est méchant. Le monde est méchant. Voilà, je pense que epesa ça biso maele ba technique ya kosambela ba technique ya kotanga bible ba technique ya kobangela nzambe omokilo eza ya biso te mokili na biso eza ntango nyonso okoya kozwa biso tovivre tozala na ye bisika yake kobongisela biso. Donc prions beaucoup pour nos vies, pour la réalité vie oyo papa Guy, maman Loria, maman Louise, l'Afrique du Sud Marlène Bouy, ma Pixeltation, Nani Cab, États-Unis, ma maman Betty Kokile, papa Deo, maman Madeke Bani, papa Bruno, maman Marie-Claire Kawa, la France, la prophétesse Mariam, la France, donc Bandeko Nyonso, Obalingi Biso, maman Fratabu, papa Kaïs, la Pixeltation, c'est un collège aussi à Zongide, d'être tout à l'heure, Yves Bolofa, Alain Kiakala, ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingi te. Mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te